L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Mbote libota na ngai mbote na bino awa toza na commune ya Nsele toye kotala ndako oyo kitoko oyo oyo to tchaki yango année passée mais tolobaki ke année oyo tozo zongela biloko nyonso oyo année passée tekamaki te et puis tozo sala ba réduction ya ba prix pona ko faciliter mutu nyonso tolobaki année oyo tozo bon to keno libanda tozonga. Voilà donc awa to na prince na macadam ya prince union européen donc prince union européen yango prince oyo nde ebimiti na boulevard donc na boulevard na arrêt plaza prince yango oyo tobengaka prince union européen donc asko to koti na avenue donc a to na avenue bomona avenue ndenge za munene avenue ko za te ba 7 mètres donc ba 7 mètres oyo eza ndenge ya ba norme oyo cadastre asengaka pona ko kata avenue donc wana tobaki lupango eza musika te na macadam totamboli kutu mingi te ndako yango liboso na biso donc olongwa na macadam oyo ya prince ya union européen tiko koma awa eza moins de 3 minutes donc ndako yango yo lupango toye kotala yango yo na droite na biso awa yango tolakisi mulai asko toza liboso tozo kota na kati to solola to expliquer makambo ndenge ezali et puis tokoyeba ndenge ya kosala makambo mosusu donc voilà asko tokoti na kati ya lupango yango oyo tala lupango ndeza propre lupango eza soin et puis totiango na prix moko ya bien donc ba prix nyonso boyebaki année passée ba prix wana ekiti donc tolobaki année oyo toza na posa moto nyonso azwa eloko donc yango tozo solola na ba propriétaire tozo plaider pour na ba client na biso bazwa eloko donc wana ato na kata lupango yango nde na lobaki eza 15 mètres sur 20 autrement dit 300 mètres carrés eza clôturé portail ndako yango ndako sika eza na des locataires des appartements ekokana. Donc place totelemi awa les appartements ya liboso, il y a 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Oyo pe elandi yango eza même configuration, 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Awa courant ezali, mai ezali, ezobima ebele na pompe. Donc awa mai ezalo la bibliothèque, donc olemba mai ezali, courant ezali. Donc voilà, lupango oyo tobandi yango na $55,000 donc légèrement négociable. Dans le bien, $55,000 légèrement négociable. Donc wana tozo kota siko na salon, donc na bakati bandaku to laksara ndaku moko comme échantillon. Salon ya ndaku yango. Donc ils ont vraiment munene et tongami na ba norme, na ba dimension ya bien. Donc aujourd'hui salon, ils ont la salle à manger, ils ont 2 chambres. Na 2 salles de bain, donc toilette mort dans la chambre de parents, toilette mort dans le couloir, et puis aux la cuisine. Donc ils ont bien tout côté dans la chambre pour na intimité. Il y a bandero na biso bazo louer awa, donc faut tout respecter bango. Mais voilà, bon mona pièce nyonso ils ont la porte na yango, donc chaque pièce avec porte.
Et puis donc awa cuisine yango cuisine eza ya munene. Donc wana tozo bima déjà tolobaki na kati kuna tokolakisa te pour dans intimité ya bandeko. Donc lupango eza 15 mètres x 20, autrement dit 300 mètres carrés. Na des appartements jumelés, donc bâtiment ya sika oyo eza na des appartements jumelés oyo eza na balocataire mibale baluwaka awa. Donc lupango eza na ndeka tomoni libanda nango yango yo eza vraiment très bien. Balaba eza munene, emplacement eza kitoko, eza non loin ya makadam. Donc pour na ba information mususu to bengana to solola nyonso to kolobango na ba vidéo te. Donc wana to laksa sko séance cartoriel, donc to laksa quartier na ndenga likolo ndenge ezali. Donc wana ngakuti na kozwa temps ya kolobebele te tozotika vidéo eloba. Donc tozotika ngo eloba mais na kolobelo komoko tolobaki to koti 2023 année ya sika na maramba sika. Donc souci ya biso eza ba contact na biso nyonso bandeko nyonso o ba contactera biso basomba lupango. Donc peu importe prix oyo zana yango, pardon, peu importe mbongo oyo zana yango, tokoluka to adapter na ba offre mususu oyo tozana yango. Donc quartier yango tozola kisa eza très bien, quartier za ya kotongama maramba bien ezo salama. Donc onyos akozala intéressé na offre oyo tobengani nde to salaka to revisiter yango to renégocier propriétaire yemoko aza vivante parce que aza mwasi aza vivante yemoko nde azoteke loko na ye. Donc négociation ezali mwa mukie yango monique. Donc la fois passée to check yango na prix mususu année asika to bouki prix 55 000 légèrement négociable. Donc wana tozota la quartier tito lukarato bimaka biso tosuki awa. Bonne chance à tout le monde na batnyos ba kozala intéressé. Merci beaucoup. Batnyos ope oyo ba bengaki année passée bozalaki na ba bomekaki ko négocier na ba mbongo bozalaki na yango marché et salamaki te to esimbaki te bobenga lisusu parce que to réduire prix to ebindenge to solola pe to évoluer. Bonne chance à tout le monde. Bye bye. Moi si toi, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je t'ai moi ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je t'ai moi ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de rail. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je t'ai moi ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je t'ai moi ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les Mukonzi. On m'appelle BM, j'suis toujours dans le bas noir, j'ai besoin que des noirs, toujours en bien noir. Je te le vois ma manière, je fais pas des bad boys, je suis de best for life. Je te dirai je t'aime à travers les milingas. Elle me demande une pause quand je prends ma dose, ma casa est trop close. Toujours énervé comme des verres.